Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Ola la rapa na bino. Ata fouché tozana ngote lelo ba prière à moi si wana ba faire à moi si wana nzamba otomboli yo okomi na position songolo pakala e koma yete o monde te okota mabe na kata ndako maladi kidi mbote bandeko nyonso mbote na bino bandeko nyonso obosabona na chaîne ya Mama Lorraine Mbala na pesi bino mbote na kombo na Yesu tika bolingwa nzambe ezala partage na bino oyo bozora temps ya kolanda chaîne oyo ya mbuna banda lisolo mikolo yo na yeka na masolo eza masolo ezo salama na ba vie ya batu s'il vous plaît eza masolo ezo komela batu nde bazo pesa ngana bete lango peuple de Dieu parce que ndenge komela ki bango e komela bandeko na biso te tozala vraiment dans mayele pourquoi pas to senga aide et pas ya Saint-Esprit avant na banda lisolo nanga na ngi tozongisa matonzi et pas ya nzakomba. Père de gloire tolobi merci pour na mokolo kitoko siliko kabela biso tika bolamu na yo pe bolingo na yo ezala partage na biso nzambe ozo bomba biso papa loboko na yo ezipara biso tango nyonso butu lokola moyo mutu nyonso kolinga compliqué ba vie na biso nzamba lola yo pe compliqué vie na ye mutu nyonso akolinga eta bundisa biso yawe yo nde bundisa ye parce que yo lobi na makomi na yo à moi la vengeance à moi la rétribution. Tozana bisiko ke kofunda te toyaka kaka epai na yo bitumba nyonso etemeli biso nzambe bundela biso tika journée za malamu bolamu na yo estambola na biso ezala na biso poko ezala malamu pona biso batela basi mibali pe bana na biso na kombo na Yesu Masia. Amen. Tika nzamba lola pambola yo. Soki na nous s'abonner, en tout cas na bondeli yo s'abonner kuna est vraiment très important. Kabisika ba komi abonné, ou cliquez ka wana, pourquoi pas commentaire, pourquoi pas j'aime na yo nzambe aozanga te ko pambola yo, soutenez-nous. Aimons-nous vivants. Tant que bon moi, sengeli to lingana. Tiela Yesu parfait tant na bon moi. Ezaki na mwana mwasi moko amboma ki Yesu avant kufa. Parfait na ye et servira ki Yesu avant kufa. Ezapela mwasi muswa ki na malasi Yesu déjà kufa mona ki angote. Donc to sunga la tant to na bon moi. Na pesi papa Jean-Jacques Mazel Mbote bisiko zali papa tala manette. Na ben na beto ka main libre. Awa papa na okokate sans manette. Na okokate kokono. Na beka ngana wabe na privé te na okokate tala manette na ngai koko no akwesi lunette akwesi verre moko donc sa manette na okokate my god na okokate sa manette excusez ngana le kota manette en tout cas sa manette nazo kokate ko epe musika en tout cas li solo nazo beta bandeko so na binala ta manette so aida kosa Aïda Kosa dans l'histoire de l'opéra qui a moyo oh non protégeant au pouvoir tanganga maïsa qui te côté donc un monstre na té bo tenir regarder bo se kangate parce que verre et coué donc ça manette non souffrir bande ko li solo na ina beta ezali solo comme li ko mwasi et comme ndeko mwasi abima lolo na ngande na ba résultat nanga mais na li solo obete la bande ko bete la famille na kati ya internet famille oyokolo apesa biso bande ko langa li solo ezanini li solo ezali ezande ko mwasi moko mwasi kitoko abala na fleur d'âge abala mwana mukieu abala na âge ya 18 ans na âge ya 18 ans abala na mbali na ye bali mwana liboso aye mwana mibale mwana misatu mobali impossible bazana mboka ya bavandi na mboko nini bavandi na Turquie mwasi azaki na Afrique d'ici tant mobala balie bako vanda na Turquie mobali tango babo akomi na mwasi tango akomi na zemi ya mibale mobali kindumba impossible mobali mobulu pe caractère mabe ko beta ka mwasi
bato bavandaki po bando vanda na appartement bato bavandaki ensemble et ça bango passe mona mukie boye mona baeba mama mikolo kwa baeba bi mama oza na famille te abi naza na famille te famille nanga baza penza na mboka musika awa naza ngamuku ya oza na mwana mukie okufa pamba oza na mwana mukie soki mama aza na bon moi luka bisika mama azali et osala bien luka bisika mama azali o rejoindre bango yaya libala lingi te ke okufa na ndako libala si ça ne va pas okoko séparer yaya libala ezaka pour la vie tant que tu obala na te ba ke tu obala pour le meilleur et pour le pire quel que soit problème yango libala faut demander à Dieu est-ce que ezanzela na nga Seigneur la kisanga memanga na nzela na ngai Mobali ya libala, oh loba que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Oh la Bible lobi wana ezaka ya séparation te. Tokende bandeko ayoko bota mwana mibale ayoko bota mwana misato impossible na ebisio mwana koki sute abino yo kufa pamba tala komi un moi si kitoko akomi un nzoto eza sute encore bota pe bala minene boti bala mibale mobali bala mibale ya mibali moko ya mwasi na pesio mbote. Moi si kitoko bisiko zali ba bizu na onzambe abomba yo akonzuru yo na nzela malamu ya alobi akoki lisusu te ba mama na babi non tu dois divorcer en tout cas faut obima osala vie na yo okwa kokufa pa mobala pona bisika obeta moi cité apona kata obeta moi si bisika nyaso oya lingi ya kwa rife ke mwasi abimi na ndako libala wana bimi mobali pe azaki na vine déjà milingele de mwasi na ye aki osala pe vine mwasi pe abimi na kati ndako libala bite makambo komeli nga boye naza posa mobali sute na fanda naza posa mobali musute na fanda na ngai bandeko afandi na epe tango afandi je musa uti musala aye boye azaki na chambre a se changer oki bana baotala banzembo kwa baotala banzembo misia moko songolo pakala siko na concert wana ezaki na ndeko moko ayembaki tango ayembi siko mwana mosi na chambre aoki vo moko ebisie bima oketala mobali na yo ya vie oketa mobali na yo avant na lubongo azaki na prophétesse moko bande ko landela ye bando sambela prophétesse wana lobi ayebisa lobi eza na mobali moko oyo ya pembe na yo kotala ndinga azate ko jete ndima ye aza mobali na yo abi maman po ani abi ngana yebiso ka yuzwa message wana ndima aza mobali la vie na yo wala nde mobali na yo après on leka une semaine aza en chambre se changer aoki voix moko et bête voix moko yembi aoki katine ebise bima ke kotala mobali wana yende mobali na yo kotala boye amoni jeune garçon sans te liboso te sima te position ezate alati polo moko boye mai na makila ezate na kata polo wana pantalon kutu sans te dans ma be ayembi pe kitoko sko yoki boss ya concert abi voix kitoko mais oza dinete donc en plein air en tout cas yo pendo za dinete voix kitoko batu bolobi nini yete azaki vraiment très sale ba kitisi epe wana moi sana atelier kakabi atelier pe jeune na lobi bon na sa ko boni non ça tout na luka numéro na e papa bazo benda pe ka ilongia jeune wana donc tala bande ko sans citer liboso te simate pola lati olinga ku polo wana te mala moko pe concert pe silia a luki numéro a bengi kolo orchestre o ba présenta qui est ba bengi abina za posa ya numéro ya jeune o ayemba ki numéro na ye batu nyoso moni ba to moni ka wana biye na za posa numéro na ye na tanga na ye na ko mona ye dans tout cas na CP na tanga na ye aza collecte na nga to tanga na ye bien bon abi OK non lukelo numéro na ye a lukele pe numéro na ye a pesi jeune attentine wana numéro a bengi epe allo en tout cas na tala ki na concert na CP lindo yembaki malgré que l'andate bantu ko encourager wana bi merci abi mais ba répétition na hotel na mona otabi na kinda susu nazo kinde susu ba répétition te na vandi na ngai humiliation en tout cas et simbate
akoma pe ko benga ye soka bengi ye ba sololi pe ba komo benga na oh jour sous garçon alali azolo te ba l'accès photo moko boy moi si kitoko batu c'est mon photo moi si na yo ye mobala na bi moi si na nga ye moi so lava boy moi sa pembe boy nga pena moi so nga kanina na nga mwindu boy na sensité na salité la mbate lokote na lala na toko na salon moi si pendanga olinga ngai asutuka boy ndoto tanga sutuki mbala moko appelle la fille wana ekoti abengi ba sololi na ye wana maman pe garçon lobi eloko moko etina nga na motema na loba na mais soko osilika eza ndoto na loti eza nango ndoto komona ngo ya solo tabi ndoto nini abitala ndoto na loti tala baby singa délivrance na nga na ndoto na baby seke délivrance na yo euta pa mwana mwasi yo soki o raté na vie otika lo bongate wana ndoto ba oyebisai abitala ndoto na loti tala abinga peti nazo benga yo tala message na zwa tala to vanda to construire vie naza mama bana misatu tala makambe komelanga na libala tala mobali wana bi na obombela ote tala vie na ngai boye la na sa a expliquer pe vie na ye naza na mama na tata mes conditions ils appellent malonga te naza na poso samusa na nga mais tala kana milieu tozali wana baninga bazoya koyemba ba misu bazana bakaba olata bien bandakwa bien nga poso ezate na boy ba critika nga tangu nyoso bakomosola bolingo pe komosa nini e komokota mo sabite fo na longolo bisiko zali abi luka commissionnaire mobala bia abi oui luka commissionnaire non lukelo bisika lisoleza tellement moulai o eza première partie bandeko lisoleza moulai bandeko na ngai lisolo yo e komeli ndeko mwasi bayaya mokilo eza nzambe toza mayele pe toza la pridon toza la mayele toza la prudence bandeko basi toza mayele toza la prudence bandeko mibali bozo perdre ba valeur pe bozo bungisa mapamboli ba vie na bino bozo ko bala basi ba komi ko sibi ba conséquence ba malédiction obo mema pa basi misusu bandeko to kali solo oyo so que non o s'abonner en tout cas s'abonner aimer partager nzambe nanga aozanga te ko pambola yo bandeko moi si abato bi luka commissionnaire ba lekelo ndako ezala chambre, salon, douche, toilette, na kati cuisine, mobala ganga, bingaye, ndaku nanga biluka, bande ko aluki pe ndaku 250 caro, donc ndaku na ba série wala ndaku $250 ezawa bandeko, ndaku $250 ezawa, ba 2017, ba 2016, sur la bosante ba 2016, bande ko aluki pe ndaku $250, talaka moi ça na Turquie bande konanga moi ça na Turquie a salela mobali 4 valises tala lipamboli tango yaka na vitesse mobala moi ça bité na façonner mobali nanga na lingi na façonner a saleli mobali 4 valises abi lamba chemise ba t-shirt ba pantalon ya jean ba tala bilamba ya combo parce que moi si papa na bango azalaka bato ba saper quoi pour moi ça lata kapé gouti privé na pesi mbote lisoleza yo gouti na pesi mbote bisiko za na biki ozolandanga mama nzambe akutanisa yo vanda kimeya ya gouti privé gouti privé na pesi mbote moi ça lo sambo nzambe nanga abomba yo batela bana na biki bana na bazali pamboli pona yo bandeko moi si a soutenu mobali na ye a laver mobali ya bande mobali azaki ba mapalata ba biloko moko bone nzoto donc mwindo a salité hôtelier awa boye ba mapalata ba nini na ilongi salité na bisio moi ça lubi habité abi ayebisi abi na otundelo mutu bokende bo luka gynécologue nani dermatologue mama e bo comprendre kaka bato ba traitaka ba po wana saka sunini botanga na TikTok te papa baba pandeko pardon botanga na TikTok te dermatologue bo comprendre kaka bo comprendre ngwana bo comprendre kandi bo comprendre akepe aluki ba traiter po na ye makambo nyonso ba traiter po na ye akomiso otalika po o sepel na po atindelie bilamba ya sorte na sorte
atindeli bilamba mobala komo lata sango kendaka te kei bandeko ba boss wana bakomo luka ye yaka ko répéter yako za la voix kitoko bakomo bengisa ye aye mbata ba voix bakomo bengisa ye bandeko bakomo bengisa ye ki ayata ba voix ta nini boy et a combien intéressant ko a combien intéressant pour tali sotali ka couleur au CP na couleur sotali couleur au CP na couleur kolata elote mobala mo sa pese mbonga bikende a lukinde konaya bikende bosomba basombi biloko ndaku ba rideau ba kiti o continue ndako sepelit atondi sele provision na cuisine atondi sa provision na cuisine argent de poche à chaque mois bandeko na ngai mobala akomi na valeur na famille ko bando tsaye kate papa bango ndo compter kutu na yete moi na sukwami papa komo tsaye ka papa bango aza soi-disant pasteur papa komo ya papa lobi ça va en tout cas moi na ngai ya mobali yondo za likonza famille yo fo sunga famille OK pe na ndako lie o meli moi sa zweli na mobali bonne azoli mobali bon mo mama moko boyaka na tongo asali musala bongisi ndako alambi asukoli aniki bilamba na poko asali nda pese transport akei mobali azui valeur ko mobali azui valeur moi si bayo yokana na mobali bayokani na mobali abinde toza boye mobali abi moi mobali alobi en tout cas soutenir nga et quoi un moment donné nga pe na soutenir yo bandeko bayokani pe na mwasi lobi po ozamikanda bisika na za photo sala mariage mais yo zala makoki te sko to sala ndenge nini mobala lobi defisanga mbongo nga na ozongisila yo mwasi mobala lobi defisanga mbongo na ozongisila yo to sala ne fiske civil to so na zwa mikanda wala fosa nini oya awa na kin mwasi babi problème ezate na oya na kin bandeko li solo yo mwasi babi problème ezate na oya na kin mwasi pa na kin basali pe feti basali pe na feti civil ko basali feti tant ba ye mobala lobi na sola na papa la ngai so ina papa na ye pasteur pa lobi problème ezate lokola bondimani eza déjà acte lokola mwasa ndimi defiso mbongo lepo ndimi bolingo wana eza libala nzambe azo konte yango wala maloba ya papa ya mobali aza pasteur abi lokolo ndimi ya problème te nzambe osa nini azo konte yango alobi ngamoko na opesa bino ba parrain na opesa bino ba parrain parce que na ebani na mosala nzambe na osola na ye na opesa bino ba parrain o bako parrainer bino to s'abonner to aimer to partager so sopela lisolo oyo o commenter kuna commentaire na yo et ça la kena continuer lisolo bandeko boko yeba lisolo ezo kende ndenge nini bandeko ba o bazaka misu ya kolela boko lela parce que ezali solo choquant nzambe apambola bino to s'abonner to aimer to partager bye ciao ciao eza première partie deuxième partie ezali s'abonner kuna commentaire nde sala ke na continuer li solo nzambe nanga apambola bino bye bye journée malamu butu malamu je vous aime et je vous love ciao. Hein? Pona. Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande comment peut ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapala bino ata fouchette ozana ngote lelo ba prière moi si wana ba faire moi si wana zamba otomboli yo okomi na position songolo pakala e koma yete o monde te okota mabena kata ndako maladi kidi